so bomoni anniversaire na ye ekeli kolo makasi be ya liboso azana nous leki mo aza respect envers ba grand donc ba maele pena etiami de compte que ezala bien ezaka moko ya conseil bino ben poli boye ba ko respecter ba grand pour mokolo sa likambu ba grand ba kotango David Dewe vitesse pona ye azalaka ndenge azalaka parce que a petit moko boye a bien vraiment impolite non impolite ye et puis ndenge azalaka ndako mwana wana fanaka mingi bayebi yango te nga nayebi yango so bayaka moko boye moko marte botelengana aza garçon moko boye aluka problème na motu te vrai garçon fonde ezalaka nde ozalaka David Dewe vitesse pona fonde na lobelo oteme na lobaka ke nzambe ababola ye abatela ye bajour abatela mikolo to alinga kufa na 60 ans agata na 100 ans David Dewe vitesse ezalaki a changé nini impoli a changé moi 10 000 avec poli te mais a changé 10 000 a changé la nini nga lingaka vérité a changé la 10 000 a changé akoma ndenge a changé 10 000 akoma sincère David Dewe vitesse David Dewe vitesse Merci beaucoup, amis fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'actuellement vous êtes tellement nombreux. Il y a une émission de Bolingara Ming. Et on est sur www.idéologie.tv avec David Dewe. Mais toutes les choses qui se passent ici en Angola. Donc, actualité, et là, la rapide David Dewe. Mais c'est un la Sarabinango. Na bête rapino, bah, selon et Zalarapena, et c'est pas ça. Merci à tout le compagnie émission. Il y a David Dewe. Mais dans vos Zalarawana. Pour bisope to saka pona bino donc David Mbelelo naza bongo na mars na roi dizo to place nini oyo anniversaire ya fondé la midi patron hein donc yé pena za la rami ya ba patron David Mbe naza sur place donc merci beaucoup na batutu o baza de na kati ya anniversaire pour ici banaki déjà donc David Mbe kala mingi était na nkota na kati na la sabino marambo ndengni ezoleka derrière la caméra Patrick Match donc yebe nazala na David Wembe to ça ne maramba bien merci beaucoup à toi mon verre moi nazomona na musika Fondel Yakis la présence bongo ya Diego Battery grand liboulou hein veto zala et rosala bien donc je vous laisse avec Patrick Match bon compagnie déroulement ya anniversaire ya Fondé l'ami du patron Negeni Ezoleka. On se retrouve jusqu'après. David Dewe vitesse.
Triple bouteille de champagne présent les gars. La première bouteille à chez la Rihanna, la deuxième à Sylvie Matabela et la troisième bouteille à Fondé l'ami du chef de Bressalate. Présent les gars, la banane montant. Zaradé, nous avons. Vieux bonne. Oui, merci bonne David. Bonne santé. Ah, santé pour la grâce, ça va. Fondé la kis présence na yo na anniversaire ya Chara na yo pe fondé l'ami du patron. Yo la kis ye ami du patron. Jésus le gardien au niveau. En tout cas, merci vraiment na fondé l'ami du patron. Organisation mais très bien. Il y a épée sa canette, épée sa jalousie. Ce moment ni anniversaire na et quel colo makasi de ya liboso azana nous les qui moi respect envers Bagran. Donc il va maël et pena et tiami de compte que ezala bien. Ezaka moko ya conseil bino ben poli. Boye ba ko respecter Bagran pour mukolo sa likambu. Bagran ba ko tango. Police au bazar. Bazar ngata. Bon, elo kana oloba longue vie ba projet na nzamba ko tango ekokisama tokumisi su nzambe na une année de plus il y a fondé l'ami du patron donc Chara ba fondé babani makam nango toza awa na roi 18 na traverse roi 18 na roi 20 chez Amélia Dembo il peut fondé petit mais costaud moi ba mbote na bato ayo bato ba mbote vina mingi mbote ka pa na yo David c'est ya Herria Imago Aigle. Il y a un monde qui a fondé. Bon, te féliciter, félicitations à une année de plus. Na vie nzamba protéger batelaye. Il y a te sepe na botame la monaye donc. Abedash. Bonne nuit. Bonne nuit, sim papa. Bonne santé. Et qui mes années en boss pas ma pas battre. Non, on a venu à l'occasion à anniversaire à Ndego nanga frère nanga bureau nanga fondé. Donc yango tellement bengi singa na bigete. Il faut retourner dans Marambutu, Toya Talaga Mouta bengi sur ce qui a sur valeur, sur considération. Il faut quand même Toya, toi assister ende Toya donc makamuzo de Kakitoko. Donc naza à l'aise. Sécurité Maramunion c'est ça normal. Une année de plus, ce n'est pas donné à n'importe qui. Et zo les gapena na ndenge pena ya propre sécurité makeli l'été donc pour Talaga na centre ville sécurité ça la makasi, tout ça bien sécurisé donc pepele. Ngai normalement kombo na Abedashu eza kombo nga na vite eza kombo bato ba pesinga donc na meko boya ngoti mais ezo landanga tina obo yango ezo koma makasi pourquoi ba peso yango ba pesinga na façon ya kozalera bato kovanda na bato donc ba opesanga kombo na partir ya mamu ba omona na nini
makambo kaka ndenge nje ezokendele nga na meki oboya komona muntu asuka konvenga nanga fondele ya kisa te peti nanga bapesa pouvoir tika kobanga te pesa makambo. Junior, bonne nuit. Bonne nuit. Bonne santé. Santé à peu près là. Présence na on anniversaire, il y a massa na yo, collègue na yo bozala katarané. Zo le gande ni. Je le ga pepele mais makambo banam na kenda ba anniversaire on a kenda mais o eza somo. Donc biso vérité nga zakana na moni o eza somo. O salama de. Eza somo na nini? Pour moi mon azali le présent Wintaba na Dengulu. Yo mon présent au monde m'amener les gars. Ozo on salama te. Au konda sali ngai kuna ndima ite ezala boy. Mais si place na moni là des gars. Vous comprenez? Mais Fende Azam doit féliciter pour anniversaire l'équipe bien. Calme l'équipe Pepele. Pepele bien calme. Il a les plus abattus na vie naie un mot pour naie. Mot pour ngai. Ça la ninga zara ninga solara bien ninga zara na batu Pepele. Ita kende connaît frère naie. Azo matema matabaka moi un plus il y a matilité liboso naie. Vous comprenez? Yangonde et pesa e vina e bien mena sepeli a frère odo zalane Pepele anniversaire l'équipe bien à part ne ba mettre ba yaki mo belé à moi ni mais etake do ina international na biso mboka o joko kipe mongo a salaire ndenge zalaka a calme plus de 300 mètres ba yaki yo présent na mona ni bango
oui mon libana ndenge lekaki etake star akendaki asoyo na bango asalika geste ndenge ezalaka ti alongoli bango bakei ne biso otikali awa tozo continue ambiance ndenge ezalaka bambote napesi epa premier mbote abandi na pas esprit supérieur Jogo Kipe Mongo on azala na ye millionnaire ozo point un pilote Jogo Kipe Mongo 1er d'agosto soki pe lelo biso d'agosto le tokomoko okumisa ngo ya zalaka so azate moye tokumisa ngo ezala te mbote na pesi pas na ye na pesi mbote na petit na ngai jeter lompala chef d'état na pesi mbote na Amel Dembo yemo place de ça et pas na il faut remixer ne lo na sali ya bien ozo comprendre na pesi sous mbote na petit la na sala na mère ozaka na landril bilili na pesi ba mbote na musika ata tozana ya te mais na pesi ba mbote na musika ona ngalo ba ya mwana allez miette bonoit ouais bonoit bonne santé très kitoko bon ils ont les talents très bien oyo aza mwana nanga pene à palais babengi fondé l'ami du chef l'ami de babos donc oyo aza mwana biso anniversaire na ye donc tozana mpona opesa makambo po aza mwana biso donc nyonso eke kitoko pena très kitoko bon nalobaka nzambe abatela ye apambola ye akokisa baposa na ye nyonso oyo nyonso akosala ekendaka toujours liboso kwa ebele bakufi me nzambe apamboli apermettre amona su mokolo na lelo kwa yango tozopartage sengo na ndeko na biso abakisi une année de plus quoi bon bambote na baoyo ti bayebi ngai bambote mingi na peti na ngai héritier batukama le diable ya mama Chantal bambote na Dadi Kabelo ya le miezi bambote na Gelo Kinzondi Wasage bambote na bakinyoki bayebi nga quoi ouais c'est bon mon frère bonoit bonoit monsieur le journaliste bonoit Chango Rayon Chango présence na yo na anniversaire ya fondé l'ami du chef abakisi une année de plus na ligne ça va et pour commémorer ensemble parce que c'est un frère à moi depuis enfance sont grandis c'est mon frère jamais na zanga na s'est retrouvé très bien talara garçon ami du chef so c'est retrouvé dans comme on les a false un mon pon na dans anniversaire et bakisa mambo de la bien mambo akanisa na mutu na ye oyo ya pensa pour futur na ye quoi ya to pesika ke ya onde zala parce que aba penser menga na ye ba penser na ne bokisana de ba mote se na opesa na ye moko l'ami du chef la pesa masana na Carlos Mabou EBG la pesa na tout le monde pour battre baser belé mon frère bonne santé santé que kitoko makanga pesa mboka le ami ya master na ngai fondé des pouvoirs ami na bandaki ne depuis tongo na makambo nyonso depuis tongo tina siko pe na sana e po za mimodo na kotika ete depuis tongo ti siko tolaka tu likolo liloba na nga penza ke pona ina bakisi wana oyo nga na sali yango eza awa soki kamera komona yango eza awa yango nga na sali ezake kamera na ngai ina bakisi la pesi mbote na camarade na ngai Carlos Lebengo papa na Carlovi nga moko mboka lia la pesi mbote na famille na ngai oyo to bazomona nga moma oyo etake mboka lia za famille na kindi exaucé bana na nga baza asepeli makasi en tout cas Jésus le bien par la grâce de Dieu j'espère que au moins mon ambiance est awa tout le monde aza satisfait tozolia tozomela en tout cas vraiment c'est bon quoi yeah. Importé ça que Nzamba bakisi sur moi une année de plus na bambula na ye donc c'est ça en tout cas le bezara que du bonheur pour lui Nzambe a bakisela sous ya mingi ba rêve na ye o ezalaki par rapport à 2021 Nzambe pena accordé quoi donc c'est ça donc tozana pona ye to juste pour soutenir pour to pesa ba joyeux anniversaire, ba bonne chance, maman me belé toujours quoi. A qui ne liboso à quoi que ça va revenir dans c'est tout. Bon juste là on a lingaté pas les araki. Amela whisky te yango ngani makambo. Omela kasu whisky te. Ah oui. Chef alodi.
En tout cas, la petite mode dans Chango Rayon, les boss, Chango Rayon, Chino R9, Mokalia, les boss, et fonder l'ami du chef quoi. Merci vraiment. Mon frère, bonne nuit. Ouais, bonne nuit. Bonne santé. Santé bien, Nangola Nzamba. Comment on va te là? Zico, merci. Bon, rien à dire, rien à dire. J'ai le gars qui toque au Makas. Donc, vraiment, la CP une organisation. Donc, ouais, robot, il y a des gars qui congolais, mais donc, rien à dire. Donc, nous sommes venus, je les gars bien. Je les gars bien, mais je les gars qui toque. Je les gars bien, je les gars bien. Bon, on a quoi le besoin toujours à multiplier toujours mes fonds. Parce que Belé Babota Manaye, base opportunité au thé. Vous voyez qu'il y a un danger, toi, ça me sent, ça me loin Nzambe. Donc, on a le besoin premièrement pour remercier Nzambe et à multiplier mes fonds parce que Aza, jeune moko vraiment c'est un bosseur. Donc, on a un collègue parce que tout ça, on a un salamoko. À Sombara Moutuka, Teki, Nenga, à Sombara Nateki, Nenga, à Bissoba Marador. Donc, il n'a pas le bénin Makassi parce que Zaza était pour tout ça des journal. Donc, à bien ces gens qui est bien, nous sommes qui tournent en Hollande. Bon, on a fait ce gars, bande de tout au terrain, on a pas envie tout cas. Bon théâtre, on a pas réagi comme ici. Ouais, check. En tout cas, je les gars bien. Quand on dit l'ami de chef, on a Mogo Angola. Alors, Angola, c'est un principe Mogo. Oh, non, mais là, du chef. Ago du chef, l'ami du chef a entouré Ago du chef. Donc l'anniversaire de l'ami du chef. Donc Maramoyo, ils ont vraiment fondé pour ça. Dans la Rabiso Sap Chilamuni, alors faut monter dans matanga, mais la coupe est boyevite, mais la bosse à Koufaki, mais tu y es à Oua pour la fonder ami du chef. Pour parce que après Timoro a bien vraiment. Impolite. Non, impolite. Et puis Nenga n'a pas de fan naga, mi m'a aidé à monter. So ba ya mon marte ba telengana. Avec garçon mo ko ga problème na mutiche. Frère garçon, fondé. Zara ne ozala. Comprendre? O vera yo. Yolo komisayo. Yole komisayo donc on gazana roloba que yole est félicité yo là on dit asuri carte champagne pour yo donc ce yolo yé makamuna yo c'est que d'accord au juste nous papa yolo azo confirmer makamuna yo fondé par Abel encore oui mais la petite ngara pas de souci un mot téléphone vous présenter ligue tout mata parce que asa makamunda c'est comme liboso la petite mot la présenter pas tout cas dima présenter bana yolo nyo sur Angola. La présidente présente moto dans Moumi Moukarame, mais la palais, donc la présidente moto, le big boss, le full boss, Adolphe Mouté Bachila Mouina, les comparables, quand j'ai osé ma solo. Bon, j'ai les carrément très bien. On s'est retrouvé. On s'est retrouvé ma carte. Et bien. Nali très bien. Mélie peut bien. La Mélie très bien, donc. Naza vraiment très à l'aise. Borango tondi makasi ba fille bien, ba garçon bien, tout ça awa. Un anniversaire quoi. C'est que oui, zanga ke baksa malisu sunenge zalaka donc une année de plus nzambe ya baksa so ezangi et se multiplier encore toujours. Na pesi mbote na ba oya ngai bon mes copines chéries. J'ai dit Talia, Rita Bodo, ma petite sœur. J'ai vaincu la perle de la part de Rushid Kakimbiko Hiroshima. C'est moi l'héritier Matuka Bitoro le diable. L'héritier Matuka Maye. Il a fondé l'ami du chef. C'est mon ami. Avant maman Sanangaï, tu as trop. Tu partageras tout, tu soleras trop. Anniversaire, les gars, très bien vraiment. Tout ça, ouais, il est très bien vraiment. Tout ce que tu vois au monde, on a bantabawa, mais la basumu, tu as un whisky, on a dit ça, on a l'aise, on a toujours très à l'aise. Massa n'a pas fondé l'ami de chef, il est dans le baraga, Zama Pambolae, à un succès année, à ça, le projet, sur la ranae, à évoluer à la vie.
nzamba pambola ezala bien kitoko trop nzamba bakisele ebele ya c'est bien okona lobani yango wana azalaka ndenge azalaka change te na apesa mbote pa mama chef Chantal Matukama mama ya bana monvi ale miezi Patrick Libisu Chris Vizo Chance Vizo baze belé vraiment bango tout bambote belé bayebi okite Matukama tozawa vraiment à l'aise. Bonsoir à tous, bonne nuit tout le monde, aki Angola, aki Elwana man, Mutamba te mayanga te mais Mart, toza pena tolo bela mama anniversaire, ya frère na biso, asala anniversaire le kitoko, lelo ya lundi, le bela mardi mais le lundi tolo bela makambo. Ndeto fia binora ke Angolais dans le roi poto, toza na bango yora tamoko, toza na danger journaliste na cameraman na danger pour la fonder dans le bélo te na le baraka nzamba pas bolae abatele ba jour abatele micro to linga ku na 60 ans agata na 100 ans David on met quand on tambola bongo to kutani bongo na boss Ricardo donc tellement fondé azara ami du chef donc ba chef ba boss le ba kofi marambango boss bonoy bono ti de début de ring bono to yeko de souffle poli santé parce que soko tokos bomo na toi un temps mamunyansa anniversaire de gande woni il est très bien monsieur tout gari en dehors oh professeur bichodon fondé parlin ami du chef ami ba boss tout donc même oral il est tokos on va dire taba mamunyan champagne. Il en est de plus, il y a fondé au rôle banini. Et ça dit bien, il y a des plus, il y a fondé. Et ça a changé. Impoli a changé. A changé moi 10 000. Avec polité, mais a changé 10 000. A changé la ligne. A vérité. A changé la 10 000. A changé à comment manière. A changé 10 000. Comment ça fait? Moi 10 000. Quand tu fais ça, on va monter la bateau. Petit mot parce que je passe à la démo, petit mot de Palémésie, moi ça va jouer des pétros, je l'explique, je dois. David Lewin me vitesse toujours. Bon anniversaire, fondé l'ami du chef, s'il vous plaît. On peut baisser l'ambaté, pardon, vous m'emboutir comme un bolo moqué, moi champagne pour vous. On dit comme gouverneur de la ville, il faut de la champagne, on a pardon. Présent Ligue Pazawa, présent Ligue Fachava, présent Ligue Présence. Félicitations et comme Akaga, comme d'hab. Tout ce pays dans la salle Oyo, bato Oyo va quitter que la salle y a bien et Fumama Awa. Biso tout, nous avons l'anniversaire, nous avons la ça, beau copier fondé, beau copier fondé, bon mon yango et en live. Bon anniversaire, on a fondé, biso surtout. Et ça les biso bien, tu découvres peu salle Oyo. Amélie a salé les biso et on salle bien, biso surtout. Bonne ambiance, bon anniversaire, car il paye à Mukolo. Anniversaire, merci. Merci. Les présents les gars, Bianca immortel. Yo, qu'on couvre le rôle de mon boutou.
Je vous en prie, merci vraiment, David. Et puis, il y a le besoin de la commission Nzambe parce que c'est lui le maître, le temps et les circonstances. Il me permettre d'être sur le lot parce que moi, pauvre maman, il y a les 3 mars, il y a les 15 mars. Il y a les 30 mars. Malheureusement, ma mère a coupé déjà depuis 2016. Donc, il y a besoin de la commission vraiment parce que Mingi n'attend pas combien on était. Mais grâce à Dieu, malgré la difficulté, la pandémie, on dans le monde entier, ça va permettre de toujours à vie. Et puis, on féliciter, on remercier, on va merci plutôt. On va tout vraiment tellement ébélé. C'est toujours dans le temps, on va combo. Et qu'on lui a besoin de temps, place baza ba ebi. Na bombe qui okutu mais Nathalie Garaté, David, ensemble on a son bombe ça la fin. Donc ça la invitation té, na benga ga na monoko na téléphone. Mais il est bon, na mon niveau qui a fondé l'ami du chef aza vraiment mutu ya batu. Malgré ya mingi ezaki na ngote, moi muki on la kokaki ko pesa bango na pesi bango et puis sans oublier na remercier sous mutu mo fona tanga ko mona DJ Gloire. Na remercier DJ Gloire par rapport ya ba art nae. Lobby déjà, on a qui n'est boîte cité. Lobby vraiment là une boîte cité mais à cela ma ramon na boîte et marqué na don on a tout le boss en monté. Donc merci aussi na DJ Gloire. Take mon ami na pesi le côté mais oya sali na biganda mo sunga au fond et puis merci aussi na David, na Yomoro David, na massa na soit cameraman, na Arthur pour poser le lot. Et puis il fallait pas s'abonner à ming mais on a pas s'abonner pour la vie na binoté. C'est important, merci. Merci vraiment, merci vraiment. Alors, on comprend que la vie pose à la bateau belé faut toujours bien. Grâce à vous avez bien abattu. Il y a un salut le lot, on a petit nabino, on a yaya nabino, on a leki nabino, on a master nabino, mais le bateau bas est belé par la main. Donc on a juste un simple fondé l'ami du chef. C'est un coopérant, on a été gagné par Mitouka, mais Nazarana va venir en haut, va passer en conseil, c'est un fondé, ce que vous avez bien la vie. Il faut que vous tambola. Les tifs dans les mises. Viona, azavi mo bosso de zana et tout taper ça en conseil. Petit na vie, faut pas qu'on ait manqué ba micro na vie, il faut na ko comprendre le wala miese ça ngai, le footing ngai. Basé belé, ba jobumba la bazali, Baziko Messi bazali, ba Diego Bateri bazali, sans oublier international équipe Mongo. Baza parmi ba les miese pour notre équipe Mongo. Équipe Mongo ceux qui netinga aza garçon boy sona bengi ya mbité yemo ko fa rappeler ngai tu comprends donc mongo aza garçon boy na habité sona ko loba nini mais na remercier aussi place aza ayaki talaka joueur ya munene ya mboka abeta na da gauche abeta ba équipe mikemike abeta na da gauche mais atiki parler na ye ayi na fête nanga et puis asombeli nga débuter à champagne ça compter o apesa ki ya robo mama donc allez mais aza bat lokwa ba mongo équipe mongo vrai combo na yo ezaka nani bato bao bengo kaka fondé l'ami du chef. OK. Mon entier totala yo vrai combo na yo bimison ka lelo. Combo nanga tala ba. Na tala. Naza mutete là. Na mutete là, na si bomoni famille nanga ne babini nanga ensemble. Na munje mo mnombo na biso. Na mutete là, penda mutete là 100% mais sauf que père nanga avant botanga la mère nanga basala ça fait 7 ans 10 ans mère a joué imité et ba comment ba prier mon église ba prière pasteur on a bon de la mini pour na bango nzamba osa la grâce ba botanga pasteur on a comment ezaki biankota kuntima comme on a vraiment oyo ba botela ngeza biankota kuntima voire même na billet nanga bato basala nga ba transférence à la Ricardo Maindo ayebi comme on a même équipe mon ayebi comme on a ngeza bianko le basel nga transférence na banque économique ngana na bail amona gidi ankota kuntima Mateuj sauf que comme ya fondé et ya à partir à Congo batu na la petit moko na bien ba ve donc il veut moko na kin VJC ala cousin nga ayebsinga makambi o salaka au fonda makambi to petit na partir le comme fondé du pouvoir parce que comme ya les gars mukele kenze wana ntango wata bwaki président Chiponyenze quand il a filmé les gars mukele qui m'ta sepel ça m'ta pesinga comment les amasa na gloire wana ko marché ba moté mais ngai komo na ngai ba botela ngai za diankota kuntima matema ngala mta mkongo te mais na mtetela bongo l'ami du chef Outap voilà l'ami du chef et le rosco est très important ngwana ngala lo baso lo bagité point wana ba télé ba tuna ngango komo ya l'ami du chef ezani nazana sona tiba gila sona nga
ma relation nanga nazala nango à part Angola na Congo nazala ba relation mingi ya ba chef oki odilo neti odilo bela muta sepelisaka bato donc banda Congo nazali na ba relation ya bato minene kaka sikoyo voyage mo nasalaka na kendaki président Jipo Nyenzi nasali ye kotaza mon boss malia uti Brazzaville au Katsa nabike molo wa bien joué de lobby président Jipo Nyenzi mon père wana vraiment dans le bain mingi donc t'as ça bato complication à vie pour la combo wana ntasala ke ngana ko ko na ko mi benga ma fondé la mille chef c'est président Jipo Nyenzi pourquoi parce que natala capacité à président Jipo Nyenzi c'est un manager na Congo et ba joueur manager numéro 1 à RDC et en plus président Jipo Nyenzi aza président mon côté David ko écoute en étoile imagine toi que parler ne ba benga ambassade parce que ngana ko ta parler sans audience et puis parler wana muta ko ta ngona ba musicien si je me trompe pas ka héritier na Fabregas donc ya linga raté pour ya za commerçant mais ngai kaka ni na fandi de président pas benga ngai après c'est comme $10,000 so melanga voiture mon angola ilanga na kini tu vois so mon mais natali capacité ya ngai mutu pamba na logoté ni pourquoi président Jipo Nyenzi dans téléphone na benga fondé ndeni la muki ndeni et moi pas ben fondé na besoin ba car mo besoin $15,000 ou $20,000 so natali capacité parce que moni Angola to lo ba mutu mbongo raté parce que Angola visa eza bien par rapport à Congo mais na ndenge ya Congo président Jipo Nyenzi za mutu te oge poussa ni pemeno so wana et aussi ok non ne obana ndeni voir même mutu asala ke ngala ko mo sona président Jipo Nyenzi Dax Bitondo masali ye place azali eleke live osomona yango na fana natali président Jipo Nyenzi abenga nga et puis azana ba joueur na teka na Angola so nga sona ba joueur na ye wana il faut nga iphone na kina téléphone to solo na ba joueur wana ya sala wana ngala sala wana ça dit atala ba capacité ya vie wana ya père wana non eleke langa nabité fona zo partir na komona nga na Facebook fona cha fondé la midi chef mbote na pesi premièrement mbote na famille nanga na sepe na famille nanga ba yo talanga na pesi ba mbote na batu nyonso o balinganga na pesi ba mbote et na pesi su ba mbote na ba ope ba été eza nango normal na fête so bengisi batu il faut pas mututu aya comprendre ba msuba oya te na pesi pe na mbote na batu tu o balinganga ngai moi na bino petit na bino masa na bino ndeko na bino yoyo fondé la midi chef et puis merci aussi na Amélia Dembo pour l'espace merci vraiment et puis merci aussi na Ricardo Maïnd il est capable ya le bagi makamnyon soyé na ba kodia na ba dollar zayi et puis merci aussi na présence ya Zico Messi il y a Lemies et Jobu Mbala malgré tout mon anité mais auto bien tout de suite là na solo ni na Caleb ba singai ba yaki tout mon anité mais merci et puis merci na batutu merci na Masana Fabrice merci aussi na David merci vraiment na sepli na musano sala osara musano bien